Kariba babasi Fally Ipupa na ba warrior awa bapesi Ferregola mbongo na ye ya francophonie bolobaka na biso ki babloka fere bakopesaka fere eloko te lokwa bino nde boza kuna na nzungu ya makambo ya francophonie zoba na bango ya artiste wana abeta mobini ya zoba abinaka se mpo na kwanga ya pamba ti lelo bafuta ye te na francophonie lokola yo ozwa kote kuna bokomise bobakiseli ngambo ya bouton Zakari peti na biso tali bandi tala matama eza nini eza matama na yo to libandi na yo peti omoni yo Zakari libandi na yo wana bakolambela pe fufu batu balie papa na fo pour so to tio na moi tokolamba pe to toti madesu ekobela peti eza nini peti yango toyebisa bino kozala motema ya kokita o 2026 oyo bokosala bino ebandai na saisa Jael topiblie ye lelo eza yo peti Zamba zo confondre bino Zamba zo metsa bino film otuna ken piana tolimwisi ye tokotisi ye na zil de fuku akoma déjà fou toyoka ka lisusu lelo tourno yo Zakari matama siko zela le 4 avril accord arena petit libandi wana ekotoka na shapa perve donc Ferregola kozwaka eloko te boyimbisa ye pamba bobimisa ye pamba alemba pamba siko lokwa lelo gouvernement congolais ezwi décision kopesa Ferregola 50 000 cash tomoni mbongo wana bapesi chèque na banka kene ko sauvez-moi te naza patriote oyango te merci na ministre ya culture merci francophonie papa Hervé ou rien na mboka oyo mutu azalaka na mutema ya kokita mutema ya pio no tokutana le 4 avril 2026 avec papa Hervé correcteur moyembi monene na mboka mutema ya pio Monsieur Zakari Bababash sikoyo tosali ndenge nini awa francophonie futi Ferregola mbongo na $50,000 oloba na biso ki Ferregola bakofutaka ye te aza artiste ya zoba atanga te aza mayele te abinaka pamba ayembaka pamba azalaka na eloko te bafutaka pe ye te sikoyo ndenge bafuti siko Ferregola $50,000 yo mpe lakisa biso chèque o bapesa artiste na yo Fally po oyaka kofinga Ferregola à l'époque pour rien parce que ozaka na posa ki olia commission na zoto affaire fera boyaka ko répondre yo isiko yo okinde olanda Fally lokwa Fally awelaka na ye cop owela kuna olia lar siko lokwa kuna esimba te ya Ferre lo esimbi to moni preuve tout le monde a moni preuve ba inviter Ferregola na restaurant ya malamu ba laisse no Ferregola ba melise ba champagne sinon on va juste chèque à $50,000 gouvernement juste chèque à $50,000 et pesi fere siko lakisa biso oyo ba pesa mwana na yo Fally okumisela biso e matin midi soir au finir na biso Ferregola tozana posa to mona chèque wana o Fally azwa soki za ya combien parce que to moni moto za ko débloquer mbongo nyonso francophonie za monsieur Isidore Baganja il est directeur ya francophonie il ne besoin de remettre bato ba chèque ya mbongo soki relema ya bino bo l'accepter mon sika vie Isidore Baganja a signaki pour lelo to comme mon kino lokutana bino trop et comme okanga bino lelo banda ko négliger Ferre mais siko Ferre boza ko négliger lelo sikoyo akomo kutila bino ba preuve bana ko seka Ferre ono abeta ko sera pamba pour gouvernement récompenser Ferre ba organiser kisusu na mois de septembre même 2023 wana concert ko remercier ba participer na francophonie Ferregola betaki concert na stade Tata Raphaël na moi après Ferregola soldat na Ferregola na moi bato zaki plein Ferregola ko mabatu tout babima ba wera sono ba yasima pasala mpiaka zomona so bino tango tolobaka boyaka bozo finga biso ba commentaire mais to senga bino preuve za la raté boza makasi na koya kwa mbuye bato na kolobaki bino boyebi bino bokoma bino boleki bato tout na Congo yango motuna na biso ezaka ki bopesa biso bolakisa chèque wana o bapesaka bino bosinaka nango contrat c'est-à-dire ki balobaka na bino ki patience efutaka
Ferregola azalaki patient ndenge leta futaki ete asalaki yango mpe sujet te agardaki yango toujours kino naza mwana mboka bakofutaka ngai lelo 2 ans et demi bafuti mbongo na Ferregola. Siko bino bato ya motema mabe wana boyaka kofinga nango Ferregola na television boyaka koyebisa biso sikoyo tosala ndenge nini awa bapesi mbongo na Ferregola bino bobaki bakofutaka fere te bapesi tire eza lokuta to eza lokuta te eza vérité to eza vérité te banani baza bato lokuta lelo tomoni ke bino bozalaka komanikasi à l'époque siko lokuta na bino bozalaka kokosa nango na kombo ya fere batalitali boyeti bakuti ke fere aza vrai patriote bako néglige Ferregola te mpona bino yango lelo moni bakope nyonso ezoya ya gouvernement basoire wana bakomobenga fere po bino bozalaka kosala matala na dia lelo lokuta siko république bandi ko reconnaître ba qualité na ba valeur ko Ferregola azalaka na musique na biso so porter na rumba bino siko bokomi na zoa bazwi na mbongo bakabeli bino po botekisa boso bango ba billet frère na stade de France mais bozana capacité kosisa ba billet wana billet susu réouverture ya billetterie salemi mais siko de l'autre côté Ferregola oteka billet na ye ya Accor Arena pas de torti malembe siko tosali ndenge nini boyo sepso lokwa billet ya Accor Arena Ferregola ezokina ndenge ya bien na ndenge ya propre ezokinde à l'aise tosali siko ndenge nini bino bato boyoka motema pasi na makambo affaire. Ferregola, figure majeure de la musique congolaise, il s'est imposé comme chanteur, auteur, compositeur, interprète et producteur de la musique congolaise. Il s'est mêlé dans l'influence traditionnelle de la musique congolaise, la ndombolo et la musique contemporaine. Aujourd'hui, il nous a amené la rumba symphonique, la rumba lyrique, opéra, la rumba opéra. Aujourd'hui, c'est Ferregola. C'est-à-dire que Ferregola aujourd'hui, et avec Maître Gims, ils sont des artistes qui font la grande musique. Ferregola Zamoto, c'est la petite musique. Alors, il sera en concert inédite Accor Arena samedi le 4 avril 19h. C'est-à-dire que billetterie au fond Gauloise Gaulois Gladiator Mélomane ya voya faire rendez-vous le 4 avril Ferregola ko s'exprimer na ba symphonie boyoka siko style mususu fera ko beta na concert live akoyena ba symphonie akobeta bana ina na Accor Arena.